vous tous qui êtes branchés sur notre chaîne, à vous qui aimez plus les sports, donc tous les sportifs, nous sommes déjà bienvenue à Moukola Lelo parce qu'ils sont vraiment chaud, donc ils ont organisation, vraiment il y a lutte livre, donc lutte livre, ils ont organisé à terrain, il y a Divine, voilà. Donc beaucoup de clubs où ils lutter vraiment bakachar baza ebele. Déjà il y a ambiance au tozanango donc meka ko interview un à un pour comment ne ba impression au batu bazanango avant que un bakota na kati ya ring babanda ko bunda pour donc ensemble na bino déjà tozo kokota na ba entreviste na biso tokei. Vraiment toza déjà na président Zombi de Kibambi alors to le déjà bata. Ouais bata. Vraiment pour na lelo impression ni no zanango na mkola lelo. Mkola lelo impression penze zake no. Donc les a défis à sentir na tchango anje na zo concentrer makasi pour combler kamalamu. Na ko ngate sentir na ngekende. Mais bon, toi et quand même déjà na ba kacho ute koleka vraiment aux qui ceinture oyo et puis il y a ndeko na biso lama mais quand même ils ont bangi ça ote yo moko na nos ceinture na pas si pour mettre en jeu en jeu ils ont bangi ça ote d'autre part. Oui, na zo bangate pour na zo ko na bitumba. Na zo ko na bitumba, ce pe ko zonga na bitumba. Alors montant ni oyo vraiment au préciser donc au tiers en jeu. À part ceinture, au batulelo mkola lelo ba obunda pen au bengisi sous en plus cardinal de blanc automoni azana kati ya affiche. En tout cas, combat penza mingi na ye producteur na ye moto atekar en jeu. Nga ataki ceinture, ba lobi ba rotsa car ba rotsa $5,000. Ceux qui ba gagner nga ba su ceinture sont la gagner na su car na $5,000. Ezo bangi sa te nazo banga te pour naza vraiment combattant. Naza vraiment combattant et on nazo banga te. Alors le message nous est fort déjà au lancer parce que tu as déjà Kalaming était mon lutte na bino des banda. Alors le message fort aux anango il y a comme kako lancer et puis il y a cardinal poyé les blancs au bobundanier vraiment na mkola lobby pour les lois un peu début. Alors lobby message fort nin au yo zango ya ko lancer. Na wayebi sae na yebi ke abeta kabo fu mwambanza na yebi ke dingwa sala to dingwa kokaete na weza Zombi de Kibambi champion d'Afrique. Message quand on relancer que non ozolele uyela kumenu yambula kubula bis soko lingo kola na mino na otika kubuka ta mikuwa lokwa ya bukuti mikuwa na olakisa ye kengane mukonza munoko. Merci beaucoup de Zombi de Kibambi na eu que vraiment to bozana no belé avec toko mais capé ko zo ba précision mingi na kati ya terrain to mona musala mingi. Ok, merci beaucoup. Problème est ça, tenera constater la musala. En personne, Toza Awana Cardinal dans l'adversaire, il y a Zombi de Kibambi. Oh, bah tiens qui n'a affiche dans l'élo, bah beza l'élo. Vraiment, Toza n'a déjà bonjour. Bonjour maman. Mbappé na Cardinal Ndondo Mwadi. Kachera Kala, bana 1990. Na sepeli mingi ndenga tukuta nsusu. Na Doroki Kibambi la pendant 10 ans la bunda a souté na zongi na fan du club ngai Estrada partida chez Steve Mwadi donc tous ensemble. Ezo bangi saote quand même pour Zombi de Kibambi quand même abotoli wezaki lama ceinture ya Afrique nano et puis ayel sous kokuta na mkolalo et comme la même ceinture atient aussi sur Angers Ezo bangi saote d'autre part. Nakobanga Zombi te Zombi ayebi solo na ngai. Mais ozulela pourquoi alors dans ces cas ce ko banga été? Te kolela oyo na raisonner mingi na ba choco na kuta na contre Texas, contre Dingwe, contre Cabo à Cabo. Bon, Zombi, d'obligatoire à même ceinture. So moni ma mission tangi. Aza kanda ya makasi. Mais yemo ko bien sûr à obeta yo vraiment no ba fan to te déjà pour ba fan baza na ceinture le que za Angers mo lobi dans des lots dans film na film obeta. Ah antoanga bina film wezo nga été. Donc na megi donc ko tester nanzela. Donc na moni aza les genga za ndundu. Na okangi tous les 4 cantos. Donc on a place à même engagé. Et bon par exemple à gagner aussi ko nini oyo ko tia Angers pour na ba fan na yo. En tout cas nazane loko no tela ye Angers te. Pour la nini pour na la cité dogi champion oyo a robeta ngai devant fanatique na ngabena. Jamais etikala dogi. Et que ça là au décevant ba fanatique na union c'était ba la télé na polo au décevant jamais victoire kaka
D'accord, merci Cardinal. Alors, le message nous avons très fort. Il y a lancé par Zombie de Kibambi parce que nous avons beaucoup de terrain. Nous avons déjà na Kalaming était beau au défilé. Alors, le message fort non dans le journal Le Kozani. En tout cas, le message est à bon parce que après combat, les 11, tout ça, on va combattre dans le on va français. Donc, le travail est continué. Ah bon, ça pour on est bien. Donc, on a tel ami, la même côté. Na memara donc le côté donc nyonso ezali na kata nzoto na ngai na leki na rouge atela miawa na so moni couleur na biso ndenge peseli donc victoire benezali mama. Donc au décevoir ba fanatique na ote po to moni pele ki na wa côté déjà na champ alors to me camper ko tourner moi deux questions. En tout cas à libre. D'accord, merci. Ah, comme ça déjà rouge au cocota s'il vous plaît. Côté na champ, oui. Boa tarde. C'est bonne tarde. Moi rouge les lots impression nous ezani parce que tout le monde est déjà cardinal donc veut dire ma soleza oyinda na zombie de Kibambe wabi adversaire à Makasi il y a cardinal yo pendant les lots impression nous kozani. Bon neto yema boto yema poto beta nde zombie to zo sentir wana. Donc il y a oloba mingi ezate donc sentir wana vraiment eza maboka cardinal. Donc zombie de Kibambi ya mwana pas cardinal. Donc il to futo soeka iloko wana eloko na ngoposa. Yango wana mama. Est-ce qu'on est convaincre que cardinal obeta zombie? Nasi pour mettre na ngai na yebi. Yo na mto simbela ke biloko. Nyonso ezawa. Au moins ça qui était na mukongo. Donc on peut tout bon moi là on veut dire ma tête eza makasi. Mais rouge, mais quand on peut ko pesa moi édification donc ko fortifier quand même moi fanatique no so ba telemi na mukolo lelo po ba oze labino alors lobano ko zani ni po na pesa ba makasi encore. Ya na encourager ba fanatique po na bazara tout le temps na sima na biso, ba encourager biso to bunda kitoko to sa ba séance kitoko, nyonso leka kitoko. Donc ba fanatique faut ba sepela, faut to sepela bango, ba on peut ba sepela biso. Yango wana nde mama. Ok, merci Rouge. On a vu que tu as quand même na batebele to mais quand peu ko sala le tour il y a interview pour ba catcheur baza ebele. Donc merci na mukolo lelo na bi que so bobundi le sous to ko revenir. Merci maman. Ok, donc to le baki do bolemba vraiment do ba catcheur baza tellement ebele awa donc to continue ko zabango 1 à 1. To na 5 cobra. Yemo me ko se présenter 5 cobra mais kana ko se présenter na caméra na biso ya bisika na so bozo image. Ya merci maman. Au 5 cobra dangola. 5 chantiers en français. Tu as mis en lobaté tout ça 2 jours à combat. Aux combat moi boye mérité diplôme na médaille. C'est que tu me belé. On enchaîne pas les victoires avant la guerre donc tout le monde mérité sur notre bonité. Mais toutefois tout bunda tout CP Sabino. Au monde on a vu que chez nous déjà va tu attendre dans les bandes partout dans le monde. Yo mo zana nzambi na bango nyo sala musano bitoko. Donc ouais et puis quand tout ça tirage au sol au coup nanga à tout cas beta pas pour na pas okito materatarate okuta na ngaka. Mais si kuko bazela na kota pe na mo mozindo pe ya pa wango mais pas wango eza phénomène ni to bi quand même ba chantier o ezala na ba construction. Mais ndeni yo mamba chantier mais na kati ya kati ezani. Oui, to ba to même chantier na kati ya kati parce que pas waza symbole. O timba libulu o ba la ciment. Dans ma sur la kati ngani na style na ngola wa. Na timba bango libulu na ba la ciment sur la kati. Pone zango to ndenge nini simba ka liba simba ka chaîne pas ou de ça la dame sana. Ya moli sur la pa wana ndi asiko ba mata ko ba wala tama bien chapeau nyonso za semble donc chanter kati ni apa na ngani na pesa bango na diriger mo pa ba musolo ndi salama. Ce qu'on a un phénomène car il y a construction là ndo sala il y avait dire pas au timo là au kunda mais déjà car da ndo bandai da ba lutte na yo kunda pe au timo là. Te na kundi pe na timo bango belé na timo na makuya na timo la bango na Benfica na timo la bango na Roche na timo na petango na mabord. Na timo la bango oli puis après na timo la bango na Sinafrika. Donc aso okuta na ngo kito mata okuta na pardon li sola pa et la mutu to ngai zombi de ba mi ngai mona ndoki donc yo okuta pa o ngai to va na ni pa o genre nyonso. Balama kutu balama bataki ba ceinture rangée ba perdre ba ceinture. Hein bataki dans libaya to lo ba quand même pas zombie de Kibambi mais ba leli veut dire ba ceinture na bango et bongo 5 cobre zo banga zombie de Kibambi. Tenga ko banga zombie de Kibambi te pour ça complexité à solo. Et ce qu'on sur la journaliste, il y a beaucoup de choses. Na yo tanga chikino salikono, il y a que journalisme ou bimi lelo zamuntu. Mais ça ba ya no beaucoup ta ba lek no be boya nsima. Mais ça ba capacité aux ala non de sala musana yo. Donc on a catch nanga, na za posa to zombie de Kibambi to va dans un senti. Manda li cherche bango sur nanga kuté nanga pa unele la rali sur la pa. C'est quoi voilà, li sola pa ou mais na ba zombie de Kibambi bando banda catch na kutana bango tena ba trovada. Tenga to na yaki bo na bunda trovada.
zombi da kibambi pe na kuta na ye déjà na Congo mais non na kuta na te so tika je sam na kuta zombi da kibambi na bunda na ye ke ko so ki zombi na ye ya za champion d'Afrique za des ceintures na ye wana eta la ye ngabu na être ze sikuroba po pa una libumu ya munene ya lisoka zombi da kibambi ayo ke la ngusango donc complexe musala ya te kibambi champion pa na ye na ndaku na ye autre ze 5 chanter sikuroba na ngola. Donc, c'est là que mais balobi quand même na ring souka o ezalaka vraiment donc eza victoire vous assure malgré ko beta pas ou pas ezala normal ko beta na pas mais est-ce que victoire pene ezala ngambo na victoire ezala parce que to bunda ko ma pas le dit yo mona mo ni seulement chose ezala te ba beto sango donc pas so okuté nango au senti même tu va donner na senti okuté kana pas au betama même qui bamba okuté pas yo mo sera banda mais pourquoi voilà pourquoi ba catcheur basé belé yo so ko maintenir 4 voix da et puis zombie de kibambi donc ndeti bango nde baza ba leader o banga bango plus motanga ba kombo na ngomi soki lelo journaliste mo pa bimesa ke mission catcheur fronter ka yoti tant que bamba za senti to va za senti bandi asima ngola faut okuté pe na biso pongo kibamba lo pe na te senti ganje bonga ya bimna binga so na yinanga na mona kisi na ye mais na biko ko ka ngote po akuté kana ngai. Mais si vous comprenez que vraiment donc catcheur basé belé na zaki na dans la combo da bakana no za nango yo 4 voix dans zombie de kibambi mais lo balo ba sala rien babi misala ne lo belé alors na lingité o lo balo ba moi trop na lingité donc résultat tout le monde quand même na ring pour kalaté da boko tabo banda banda alors message fort non na ba catcheur nyonso o yo okutana bango na mkola lelo ekozani te en tout cas lelo to za complexité ba massa tout ba hôtel la biso na poto na Congo partout dans le monde. Ben bagaga match normal to yebi ke to sapena ba pa bazawa oko tike petam suna matebu mais obetaka matebu donc to ça tout le monde a biso nyonso donc to asire bino ka boza confiance ya biso kombeza ele na lobby on chante pas la victoire avant la guerre quand les français va loba to ba no to bonité donc aussi so bunda de to loba sous maman. Merci beaucoup Sikoko pour la s'appelle maman. Merci na mo gars journaliste merci de on a caméra. Merci beaucoup Sinkoba. Bonne chance à toi. Yeah, donc, merci maman vous. Ton ça juste un catcheur na biso. Pas ici voilà. Donc comme on n'est pas ici, il y a une simbi babi loko. Il y a président Matebo. Matozana est déjà pas ici. Nangi s'est présenté le bosso à caméra oyo et mon oli bosso na monde entier au Orlando na minute s'est présenté. Il y a vraiment bon dia et batard. So pas ici Matebo. Pas ici Matebo, voilà. Ozana n'y est pas ya président Matebo. Sophie Ludeli. Oza mwana na ye. Quand même le kolo oza mwana na ye nini oyo o remarque que papa nous a makasi koleka na kati ya luta o banda banda. Aqui no mundo não tem ninguém, nem feiticeiro, nem diabo que pode conseguir meu pai. Ata zombi de kibambe. É criança. Nesi babunda awa na kati ya Angola Luanda ou lelo eza mukolo liboso ba okuta na ba affrontement. Pode ser que pode ni meter ali vamos ni bater muito mal. C'est quoi yom to simbela papa amino biloko? Sim, eu. Mais démonstration c'est ça là une fois pe na kati ya télévision ba mona pe que non a pas ici o Matebo pas simbi bilo papa na ye. Ya já viram. Deti bilo nino sala mwa mingi. Público já viram. Tem boa coisa que eu já fiz. Alors e bang saka yote na age na we akimukebo o simba já bilo atata na we bang saka yote. Não tem medo. Voilà, donc mais quand on va pas public oyo na mkola lelo bakolanda biso na kati ya luta ko le kamkola lelo pona papa na yo nini oko ki koloba na monde entier. Para ver assistir como vou bater os catcher. Aqui no mundo não tem catcher que vai me conseguir. Ah, yo mo pa bundaka? E eu luto. De to baki donc tozana ba catcher babi bana basi pe bakoti masolo veut dire tozana linali ça c'est vraiment en long et en large, je me présenté dans le micro de la chaîne Nabiso Boitard de l'Inalisasi. Boitard, mais quand on s'est présenté pour Amsunga, tant que comme on a bien, on a avec beaucoup de présidents de Philippines, na bamunga na kati. Oh, vraiment l'Inalisasi, maman na bango nyoso. Oh, ah, qui partait anti-bali au nanité, ah, mais tout a redénaté kotaka. Mais l'Inalisasi quand même tout le monde yo bimeli wapi. Na union, na mon union. On a zombie de Kibambe. Papa oui m'avait qui kalambanda qui kalambata oui. Au moins l'Inalisasi c'est ngoni nos anango na mkola lelo parce que to bike bo bambana na batch wana au place to moni dans batch wana veut dire lelo l'Inalisasi a okoya na impression na mkola lelo ezani. Na ça diana
na basengo ebele bana akoma kaches po na zelo mobwe wata fi mwata na mona babala zala na ngote na symbole moso na bimi ba garçon ba moni moi bien ya pona bien te bobola na bien te akachi ya kisa akati minga lo bapeza na ngote po bomo na kaka préparation to funa na koya kala mite na préparer minga lo bapena mito ezati mais izo bangi sa wote quand même na mkola lo bambana ne bangi sote na adversaire ba hotelo ana na ring ndeti nani na mukilio na mboko ya kachi na banga nga so moto te ese ekutana pe na kati ya batch wana obambana mwa mbala c'est belé na moni mama ya kate mais na beta trop ba pitibu ba nina ba mete nina mo ba beta ma mais ba trika kaka mais ba beta mais ba beta maka ti le ba beta maka so na ko si botuni manager na nga ayi bisabino abeta maka mais avant tout que pas manager bon iloko simbe biso na loboko ezani o mama passa basala ni mapasa te bomo na nkara bomo na to boyo lo ba mingi voilà to bombi secret ni abo comprendre lina c'est dans to bombi no monika to mona bilili na kati ya terrain ta OK bomo na vraiment d'accord to tikel quand même lilo ba mo comme balé pas manager ya lina lisa sibata bata mais quand même to bika komba manager ya fonction munene mais kombo no eza vraiment nani kombo na matiti lula patron nga pa maja lina ndinga zana babunda fonga ndena loba senga lobia bunda senga bia bunda te na mkola lelo ko autorisaki lina lisa si veut dire donc le loi bamba na liboso a ring wana alors impressionnant mkola les années donc c'est na mkola les zaki botende obeta kwa lina ependa obeta de mtuto megazate ependa obeta po ya beta kaka taka masasi nyonso sorti nyonso masasi ezepana de ependa obeta bomona pena musala kitoko na ring pour sepela taka ngamo na sur le terrain Vraiment merci beaucoup manager na bike mingi to mona musa na terrain na lisasi yo pozana nazana pela mona ngana si ngapana ozala merci beaucoup donc allons-y merci Bon bino no so ovozola na biso bino mo bomona na sima babi bazo bongisa bisika oyo ba professionnel na biso bo bamba na donc botala kana sima caméra na biso donc na sima donc mukonga marwe babi ring déjà au place makamwa makasi ezo banda kalate donc zawana bo comprendre ka elenge ambiance ya marambongo masolo ngo tozo continuer nango ndeto eko présenter bino pona to banda déjà 4 na biso lutte na ba professionnel place bangba bandela musala ensemble dans na bino to landa vraiment.
Victoire à Amazon, Amazon, vraiment la victorieuse Amazon boîte. Boa tarde, sim. Nabi que combat aqui facilité quand même on não coloba pour na victoire à l'élo. Não tenho muito a dizer. Esse é a Amazônia Black Star, do Umbicol diretamente do Baião, propriamente do Ngoló. Mas eu sou para meter com Cibo da Siriba, que eu sou a majestade dela, eu sou a rainha, a dona do trono. Não estou com medo de ninguém. Podem se juntar 40 a 100. Vou bater todos. Queima com fogo, morre com fogo, queima, mata com faca, morre com a faca. Não tenho medo de ninguém, todas as meninas são canis. Esse é imperador, a majestade. Obrigada. Donc...
quand on a Padre Bata. Boa tarde, sim. La moni par rapport il y a match malgré perdre alors impressionné cause anini. Bon, et tason ngai o pour la moni da tricage. Bon, da tricage pour il azamwana niveau na ngati. Amwana, pourquoi ba retriquer match ngo important ils acquis loyal quand même biso na stomoni. Ba bo moni bino mbale mais bozo mona bo ya live mais spiritual bo mona te makambo lekiwa. Donc tricage spirituel pesa là. L'équipe spirituelle oui. Ba ko bloquer pelo ko na SLT. Ouais. OK, c'est vraiment logo la poli ni no kokolo ba message ni no kokolo ba epa. On a un message ba ça tout va préparer ngana ye. So ba lingata lobby. To buna su ko en plein na mo makasi poto e ba niveau. Pour la samana. Merci beaucoup Padre. Donc déjà boyo qui impression à Padre alobi no ko ba triquer na habité mon abino o boyebi ba bingunza ngonde za la zombie de kibambe. Est-ce que tricage spirituel pesa la donc Padre alobi ango.
victoire na yo quand même un mot pour la victoire donc aux années. Pourquoi excusez-moi pour combat yo na la trop chargé quoi. Mais combat on est là na monoté. Ngai le base na botomo. Hein? Batale bango yana mona na les innocent. Na bese quand même. Mais quand même ton moni tricage ezaki quand même n'a pas ya arbitre au Kolobanini. Nga za star du moment. Ba bi wana star na bango. Non star ba jeune tout mona anga e. Loko yela ki mabokoto monan bokutanité moni uniforme ça fait rose na ngwa ko pese pas bon. Ok, merci beaucoup. Bon, mon père, il a s'excuser, non, mais quand s'est présenté. Bon, ngai kombo na ngai Maître Mas Manzambi, naza président vice-président de Super Action. Tous a invité à Wayango Toyaki to la Musala. Mais tout le monde quand même match ezaki triqué, du moins au Sungin de Konayo, mais ko remporté Kolobani. Bon, en tout cas, na Sungi batrika qui match, mais tellement biso force ezaki makas. Tu as renversé Kiango à gagner Kaka. Et Salami Bongo. D'accord, merci beaucoup. Nabi à la prochaine aux attentes. D'accord, donc on doit continuer la lutte sur les gars. Merci beaucoup. Vraiment, Jurens, tout le monde a par rapport à combat au poli, voilà. Oui, Zaki loyal quand même, tout le monde peut, autre part, arbitre, à triquer quand même à côté de lui, mais du moins au poli, au coquille Kolobanini par rapport à Nango. Bon, en fait, déjà merci pour la parole. On a rôle bizarre que souhait à athlètes ils ont la raison matigole tanda à sa victoire. Donc tout ça a victoire, défaite et puis na nul. Mais mutumo te répondre que ça défaite. Bon, il a contesté que na poli. C'est vrai que na si bateau battant Hollanda va comprendre que comment est-ce que Jérôme Manouche travaille là. En la préparation on a bien mais à ma grande surprise na moni côté na tête moro et que azaki forte côté technique à quel mingi na mabakisi. Bon, na bi dans ça en sorte qu'à la prochaine et les gars bien va faire la décider le BSO journée ali va combien continuer. Merci. Bala liboso bundana e. Au fait naye bala liboso. Baliboso moni blom sur sur ngapé et sotala tête sur comment est-ce que bunda razara darabo. Na coûté une surprise na comprendre que azamuta boé. Donc à la prochaine quand on a okuta na ye. Je pense pas que en temps on gagne pour ba côté oya zali wana. Ba papa na ngapé na baza kota batama kambuana donc nabiki ba osimba makambo esabe. Mais ndето mona ki olala ki wana togoko yeba omona ki nini na ilale liwana po ndetka apparemment kufa ki et puis zenati aya la musayo. Na lala ki okufa ki penza donc puisque ozala ki susute. Non bino babi kombe bakati komba. Siko sobo trikenga sobo okotenga na albitanzo comprendre ngote. Na mo tout le monde est na poli bon. Na bibu nande na politique là on a zé ba kuté sur yakinde. Zo ba pété place ozala ki et puis ti omoni ba yeko la muso pas zena mais na moni obalusi et puis. Yes zena comment était commune ya takanga. Donc zena ba koti komanga ko mobetanga ya na kamwe. Donc ko zena na komba na comprendre ngote. Ouais donc. OK, merci beaucoup Jurens. Merci. Thank you.
quand même prestation oyo presté na kati ya ring mais du moins d'autre part tant kitaki na se o meka pe kozala un peu kosenga abandon mais nini oyo pesa ki lisusu makasi pour que o meka ko remporter o eza na lita lelo. Bon, nazaki sir, na kitaki nazaki sir, pour que na mati lisusu bino mo bomona o esalami. Nazaki sir na o na linga na sala. Mais pourquoi comme il y a ces démons d'autre part ce total peut bien? Bon, banda bo mwana nga mwana zombie de kibambi babenga nga mwana suka donc na koli na maboko ya papa donc kombo wana donc question na fotu na papa na ngai donc nazala na force à 7 personnes yango papa na nga amoneka te zalaka 7 de mais apparemment sans papa na yo robunda match te papa zala te musala eza azala te omonaka musala eza première fois na yo o meka ko lutter na dete tout ça ya bundia wa mbala liboso na nga mais impression ni nos alango alors copé encouragement na baninga na onyo sopona moni bana nyo sa zombie de Kibambi vraiment félicitations pour remporter coupe donc coup de chapeau na zombie de Kibambi alors message ni nos alango ya opesa na ba union so o ba olando na minute oyo do batyo so balinga biso sport eza mabete baya to yamba bango nde biso bayamba biso sport eza mabete baya to sa musala o biso to sala eza mabete sport eza mabete eza bien. Ah. Merci c'est de mon avis comme que lobby lisusu dans lutte eza to zoyo lisusu merci beaucoup. Merci beaucoup. Tête Toussaint oyo to moni na kati ya ring na biso awuti ko perdre lutte o bazalaki na ngona c'est de moment par rapport il y a lutte oyo awuti ko leka oyo. Maman tu te sens pas ozoko se sentir déçu parce que moi c'est abeti. Bon naza complètement déçu po naza pe na bato balanda nga basepela ba mona nga na gagner. Mais baza déçu te po ba yebi nga na bundaka so to longolika ba kisi. Anga kokate mais le gars va checker bakisi yango moni a remporté victoire mais pour les sportifs kozala ko gagner to ko perdre combat to ko sala nil biso ba sportif photo yebaka ezalaka donc si on gagne combat c'est pas là si on peut perdre c'est pas là pour bundi si on nil c'est pas là pour osali nil prochainement na ba fanatique na ngai baya ba c'est pas là na gagner. Mais tout le monde quand même match ezaki un peu loyal, bobundi na bino normal mais apparemment ils ont déploré ndete ezaki na kisi donc kisi ndete kaka tricage mon robot. Donc eza ba puya bato ba simbi sans kisi aza na pratique akokanga te na directeur technique to pesa musala naza na confiance à musala ngaza nango. Mais dès tout son quand même tout le monde va misusu ba osala moi ki zebola moi ba lolenge na bango ko bundela mais pourquoi quand tout le monde yo ozobunda quand même en costume pourquoi? Mais en tout cas au départ eza ndenge mutu abimela catcheur na bima catcheur ndenge wana nazala catcheur ya technicien donc nakoko changer quand na brisque te. Alors message nini oza nango na mkolo lelo ko pesa ba fan nyonso ba moni quand même dessus mais quand même au perdre ma message nous nango pona ko réconforter ba on va pesa na comme message na ba fan nanga na lo ba base dessus te ngande na dessus pour na décevoir bango va continuer à encourager pour prochainement et ça va bien entre biso. Merci beaucoup mais oyo aza na simana yo pala ouais alanda biso na komba lo kwa ayebi bokoko ndenga zawana lika ko epolenga peton bokoko ezali ko epole papa nini oyo esalaki ke du moins omi pesa na musala opo ebele ba kimaka quand même ndeti boye mwasi abeti quand même dete impression no ezali vraiment na lula catch na lela patch na lota catch po yeba na fosa ka catcher donc po yeba na fosa catcher po yeba na na muto amta pamba de les seuls catcher abunda na veste ça facilité sera poli lelo eza makambo nyonso eza makambo mais père na ngai bike mwana ya baby savine el kola makambo ba o bayebi so bo tetembe bo tuni TVC kinda banda makambo banana ebande TVC kinda yebi na lela fort donc so Yolanda yebani monda eza grâce à TVC on a lela fort na mais Yolanda tendengo zo simba cobra zo bangsa de pachi la benandoki na nenga ndoki na benandoki na zandoki yo lingo tumba libumu no boye nenga tumba libumu do linga te donc otumba ngoka juste pour na sacrifice à kachumbe okuta na kika ezawa 66666 ya musika po mona lela père nanga fort na beta tatouage ya père nanga ici la père nanga gorilla kalate bozo makambu pona leki nanga paye makina de gorilla donc magabele liboma mais kalate da to ça le fort papa zate papa soraye
bon mon a maki na za déjà en forme de pachila yo so lingo yo ka de pachila lingo mona de pachila ko ke no musika TV5 azana yo na so na yeba neza pona TV5. Merci beaucoup de pachila na bike à la prochaine to za lobby ce que ozala obunda kana yako se pelo mona mamuno se no mona de. Merci beaucoup pachila na bike to za na prochaine occasion. Merci. Alors on doit continuer la lutte des ozobunda malakati ya ring na biso donc avec vous déjà ensemble tokai pour la lutte suivante.
Quand même, ton moni victoire Nayo, qu'est-ce que tu as à dire pour la victoire Nayo? Bon, les paroles me manquent par rapport, je suis très essoufflé, oui. Mais le combat était vraiment difficile. C'est un bon athlète de haut niveau, mais heureusement, j'ai fourni des efforts pour ne pas faire surprendre négativement mes fans. Donc j'ai fait l'impossible pour y arriver. J'ai été de notre camp, le match était pour nous, on a vaincu, vraiment merci. Mais pourquoi tous les deux ont comploté quand même contre toi? L'autre là c'est mon adversaire. Si vous vous souvenez bien, le défunt Malkina c'est lui qui l'avait tué. Et depuis là, j'ai besoin d'un jour me venger contre lui. Même si c'est important que je mette ma ceinture en jeu, je le mettrai. Donc il faut qu'il vienne pour qu'on se bat sur les rings. Vraiment, s'il est l'homme, qu'il évite de passer au derrière le combat des autres, qu'il vienne lui-même pour que je le batte. Donc ton message, le message que tu as à donner, juste tu mets ta ceinture en jeu pour que tu puisses... Je mets ma ceinture en jeu pour tous les Angolais, même les judo, même les MMA, même les boxeurs, tous les gens qui trouvent et qui pensent que c'est un bon athlète, qu'ils viennent, ma ceinture est là. Je vais les mettre en dispute pour que les prendre. Je mets la ceinture, je mets encore 300 000 kwanza pour celui qui se trouve bon. Merci beaucoup Trovada, vraiment. Donc binom ko sentir azalaki un peu clair, azalaki vraiment donc à lancer des défis et pas bah union se baser na posa na donc message exact clair, merci beaucoup. Vraiment John Tina to moni quand même la victoire écrasante il y a Trovada contre yo, impressionné kozani. Bon pour l'intention là façon de na travailler qui la canette pensate que na rogo bundana moto azana titre parce que de na ezalaki bon côté mais tant que ça la tirage au sol je considère que tu écoutes anaye bon ils ont combat malheureusement moi contrôle physique nanga on a bien na zalaka nango na linga penala na gagné mais na mon moi tricage j'ai moi qui retourne l'arbitre parce que l'arbitre a donc contre moi mais la prochaine fois on bête sentir nanga
donc on mérite yango. Mais malgré moi tricage et à côté arbitre matomoni yo pe ba ko côté l'autre d'autre part. Non, ngam ta côté linga été ngala buninga moko. Kombe sele après muté ko tanandenge na en tout cas on va habiter mais ngala bundi na propre force na ngamoko na contre basale la prochaine fois on va retenir ceinture. Donc on dit que eza victoire loyale pour na yo eza tricage basale na ah eza tricage pour l'arbitre par rapport au bilo na ngami na ndo taquer arbitre ndo kasango. Yeah. Alors le message ni nos anango ya commencé pas trop vada parce que les lots lobby ke ba côté les pas arbitre. C'est vrai que vous allez sur occasion musu swati que la bino sans tricage. On a lancé pané aza mobile aza na titre. On appelle aza mobile malgré tout na titre té biso tout aux champion. Nyonso ya sala ngapé na sala rango. Donc à préparer, on appelle à préparer la prochaine fois tant organisation que za lisusu en tout cas. Donc na rolonga ngo. Mais quand même John Cena tout le monde a presque ba prise nyonso auto yebeli pena John Cena na kati américain ou batu nyonso batala ka bayebi quand même obeti ba prise ba suka ba you can see me manamoni simbi te bongo sikoyo prise ya John Cena ya Luanda izalaka vraiment nini pour que on gagne les mutu. Donc prise nanga yango on attend na biso tricage ezala do tricage ezala ki de lo nanga do ya suka ezala yango wana. Donc on a beta na avec na victoire. La victoire, donc tant qu'il raté la monnaie, on a perdu déjà. Merci. Merci beaucoup John Cena. Donc beaucoup impression à John Cena pour nous coller. Alors on a vu que la prochaine occasion John Cena sera bundi sous ce vraiment you can see me yango et simbarato et simbaraté na ngambo ya John Cena.